Oui, le plaisir est pour moi de savoir, très nombreux à suivre. Toujours CL News TV de Christelle Arros, Mamouliranoub de la presse congolaise, que j'ai dit bonjour là où elle nous suit. Un grand merci à celui qu'on appelle Air Max, celui qui est derrière la caméra. Merci à toi, merci aussi à Gola Mayala, merci à l'internaute Nyosobaolandabiso, toujours de partout dans le monde, à travers site Nabino CL News TV, mon PPSika. Merci à vous, merci à nos partenaires, merci à nos fans. Merci à tous les abonnés de CL News TV. Merci à Rokar Miesi, le mignon garçon de Milouze. Merci Nabino Nyonso. De l'Okande Bozo Monaboe. Toza bon hôpital du cinquantenaire. Toye bongo Kobim Sanzo. Toya maman Nabiso. Ya Nabiso no maman Klut Nabiso. Mémé Nabiso. Ma belle na komba maman Ewaso. O asepe Sakibino. De partout dans le monde entier. Na ba théâtre naye. Na journalisme naye. Na ba rubrique naye ba ibilubu. Marambo Bela sa namboka Nabiso. C'est la première dame. C'est une première femme dans le Canabiso ou à Banda Théâtre Liboso. Yango lelo te honoré dans l'hôpital du cinquantenaire de Bimsanzo tonaye pour na kokende nango bongo na RTNC. Après RTNC Église de Christ Roi bisika bande ko sambela et bongo tokoya lisusu na place au babengi na kombo ya place des artistes au artiste na biso ya minene to honora bango toujours place wana donc ils ont vraiment plaisir na bis d'abonner nyonso au bazuli baku ya kolanda biso donc d'ici là restez branchés, surtout ne zappez pas et puis on se retrouve juste après ce parti. Anosanzo donc toza na mususu ya JP Masamba oyo bazobenga tokanisa voilà ozo comprendre donc comme que artiste ba osangana sangana sokoda eza affaire ya biso nyonso to artiste. Mais au wana siko eza ba plateforme moko na association net ya ba artistes comédiens. Donc na sokoda na membre makamunyo surtout sans problème. Mais na ba association na bisonde ya ba mamba ba théâtre en tout cas nazo marché na mouvement moi individuel. Merci beaucoup. Nako rectifier moi moké na balandi bazo landa biso nazali numéro 1 mais je suis chargé de l'organisation. Dans notre commission de l'organisation, ce qui est numéro 1 c'est madame la ministre de la Culture et des Arts, ministre intérimaire du ministère du Sport. C'est maman Astrid de Madia. Donc c'est ça. Donc nous sommes une commission. C'est ngai nazako représenter artistes et comédiens cinéastes congolais en général nakata commission wana. Et papa chaque Congo azali chargé ya communication na conseil. Bon fondation Tokanisa JP Masamba azali chargé ya événement. Donc et protocole. Donc dans tout ça organisation ezokoleka malamu. Boyebi ke mama Ewaso azali mama oyo abandi théâtre na Congo na ba mama et mama wana na lolenge na biso tomonaki ke tokoki kozwa engagement ya mboka te ke mboka yango moko nde tomonaki ba autorité ya mboka pe ba autorité ba répondre ba reconnaître misala ya mama na kati ya société ya RDC depuis 61 qu'elle a commencé jusqu'à nos jours. Carrière de 58 ans, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas aussi peu. Et maman Ewaso, azalaki yemoko te na groupe Maboke Ngali ma ou bien na groupe Salongo. Maman Ewaso, elle a travaillé avec plusieurs des artistes. Vraiment, maman Impalazali, papa Sami Bazali, na Mokuse, organisation Izoleka Malam. Le 27 février. Na 21h20 minutes à Koufaki, à Randaki Amenae, na Kolonzambe, na clinique université Nangaliem. Le 28 Tolongoli corps na soutien à DG RTNC, papa Ernest Kabila Autopese Mbote, félicitations parce que nous travaillons toujours ensemble avec société ya bande ko ça déjà RTNC chaîne nationale na radio nationale. Tolongoli corps le 28 février. Nde totiaki angwa wana na morgue ya hôpital du cinquantenaire ya mboka na biso Congo. Na kati ya organisation na kati ya événement oyo to mon absence ba comédie belé to babi que yo ça comparé na organisation oyo surtout non belango vraiment oyebi ke NTPC bazate non pena mu ça comparé au bango te ka yo bon moto ko saote ce n'est pas première fois comme on a associé ngai
Pichu Maindo azalaki pe membre ya Pakosiko te mais azalaki akui kozala pe artiste indépendant ozoma to na démocratie to comité pe na état de droit sengeli moto ya ba droit na ye mboka na biso constitution ya mboka ezo permettre congolais so azo penser bien azana mayele akui kosala association na ye kala tozaki na FENAT weza ekambami na ba président professeur Nzei et après FENAT to ekokoma na NTPC o ekambama ki na président Masum de Brende après lelo to bengi Pakosiko ezali association simple comme toutes les associations mais c'est une plateforme des artistes et comédiens congolais ba comédiens bango ba comme mona keno na kata Pakosiko il y a l'amour il y a aussi l'intérêt général. Dans notre plateforme, notre devise, c'est l'amour du prochain et l'intérêt général. Donc, il faut que travailler avec les membres, mais ceux qui ont dit que Moninga Keleli, tu peux porter plus mon soutien parce que Azali corps, Azali artiste et Mboka Nabiso. Famille ya mama Iwaso, bayaki ko constituer, ko senga biso lisungi, ya ko accompagner bango pona passe ya mama. Biso to kote na makambo mama Iwaso kana liwate tozaki na passe ya mama sika bane ko bela tozaki na ba Niclette Lelo ya antenne parce que c'est Niclette Lelo qui nous a associés. Pour associer surtout Nebino. Même papa chaka konga ça pe na ba problème boyebi na famille ya mama Iwaso. Mais avec les jours d'avenir, Niclette Lelo ayeko yebi sabana mama Iwaso ayeko yebi généreuse na de la paix que ezali nango gravité il faut na place biso to lobaka que moto ya mabe to tika ko mona mabe to mona malam biso to zana problème ya NTPCT parce que papa Masumu azali moninga na biso te nde to lobela mame waso nde pe ba papa Masumu bazali bon ezaka problème ba ebake chaque chose a son temps au moment qui Pichu Maindo to s'organise qui to kundi Pichu Maindo na nécropole. Bon, ezaki na effort ka ya Pakosiko te, mais effort à partir seigneur en général. Bon mona ki Miriel, oyo ya mama Marie-Hélène. Mama Marie-Hélène na yaki na bureau ya Pakosiko, ayaki komona ngai pe na intéressé comité du retrait na coordination nationale. Pe tozwaki makambo wana mais to kundaki pe ensemble na famille, na groupe évangéliste, to kundaki Miriel. Lelo yo famille pe ya mama Iwaso bayaki komona biso. Na président Chaka Congo artiste à danger. Et en plus il faut na bisa ba na Congo ba diaspora nyonso ke papa Chaka Congo osala mosamo ko ya nombre. Donc il ko boya na ya komi ko banga na pourquoi parce que azozo aka artiste bazaki vraiment aidé bango ba lobi ke ba Bonjour, pasteur. Bonjour, Vanessa. Vanessa. Ça va. Toujours avec toi, na ba image ou accompagner qui vraiment maman na ba moment ya pasi ti lelo ozaka ko soutenir message nous lancer na ba inoso ba Hollande biso. Bando ba comprendre que biso nyoso kufa na biso. Ya nyoso to sana mukili to sala ngo malamu. Posi maliwa ba ojuger biso kaka na misalo to sali. Nyoso to mona. Kozala kitoko, kozana mbongo, kozana nyonso, succès, tokufa tozonga na mabele et pour ça nangeza wana toujours conscience wana. Et avant sa Bible zoba dans Ecclésiaste chapitre 7, du premier jusqu'au deuxième verset, une bonne réputation faut mettre un bon parfum. Et les jours de la mort que les jours de la naissance. Abagisi alobi Ecclésiaste mutalo ba mutu akambo mutu ambongo na kombo ya Salomo. Alobi mieux vaut d'aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car cela est la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Donc, on a place au toye, au moins, Bamsuka a baotonga batu. Quand on est au batu, on a l'accès à Bilama. Na moni Bamsuka a balati ma bé. Donc, ça dit, même place au a conscience, batu a conscience. Mutazoe batte que un jour, on place au fa comprendre, mais on soit yébana makasi au Landia. Mais à Koufina. Bon, bon, biso poto Koufa, Rosangani. Donc, batu a conscience. Donc, la question de Vanessa, on sait tant que na matanga mutu a réfléchir que un jour okufa et misala nyonso sala nde ba futa yango na sima ya liwana.
nao tout le monde qui ba hommage à Souka au sambele pour na maman au prier pour na maman ko kende na ka maman kufi aux équipes pour na comment dirais-je votre parcours ba tout belé Souka maman au sambele non via mutunza même da trace ango ngata na kendo sambela pour maman na clinique tant komi wana na sambeta na so sambela. C'était le mardi, Zonga, na bisi ba producteur to zayana bango na bande comme sous. Na biso maman bikiza grâce à Nzambe. Mais na moni maman akufa. Et na Bible pesa bongo roi amoni Elisaïe atindi Azaël mosali na. Ake tout na roi soka obika. Roi lobi na moni akufa mais yebise ka obika. Et du coup roi kufaki. Donc ton assemblée mardi, mercredi babenga maman kufi. To lobika gloire soit rendue à ce Dieu là. Yesu Masia Nazareth azoloku. Bateau bas inconscient quand d'autres le même message oui touché biso vraiment makasi et si quoi au bat bazo ka ba réflexion mais et si ka c'est comme si ka bat bazo c'est distraire na makasi o lo manaba na nzambe nini o bazo alibaku peut-être qu'il y a donc les Hollandais na oloba atoza na titre ozana mbongo ozana nyonso mutaloba makambo na osoloba wa il faut to réfléchir eza mutu mbongo Salomon azana na nyonso mutapambola ezaki nzambe. Mais sotali na Ecclésiaste chapitre 8 verset 8 alobi l'homme n'est pas maître de son souffle pour les retenir. Atoza na mbongo osomba ndako osomba mituka mais oko osimba pe mabomo ite. Donc to comprendre que to vivre atolinga nzambe te ba nzambe mutawo pio pema. So kufika ne tawa no zanango. Na uti avana na uti no hôpital à 7 na njili wana mais j'ai vu combien bazo traiter batu no hôpital wana combien muto ye banda bamba turaki yo meno ba pesi sointe. Ba métier ba osa misana bona ndenge na bango. Donc mutu pa ko kufa baina kufi otali mama na otala otalo ki malubi non surtout na Congo na biso il faut ka nzambe so nzamba simbiote ya atoza na mbongo okufa donc tozaka na posa nzambe nzamba sala biso grâce ya to linga nzambe to banga nzambe to sala bolam to longwa na ba fitilité ba problème na ba to longwa na jalousie kindumba ki muyibi lokuta nyonso wana to bunda na Yesu Masia sala biso grâce to ko longwa na likambo wana nzamba pambola biso ya Vanessa. Oui, bonjour Fanny Kata. Bonjour maman Nangai, Boni. Mes condoléances. Pareil. Merci. Message ni lancé par Inos Orlando de partout dans le monde n'a pas su comme les binômes artistes. Qu'on perd un grand artiste, le comme Mamé Ouasso, Babi, moi c'est Yamboité. Bon, ils a passé, hein. Ils a passé vraiment qu'on perd maman au hasard icône. Ils a bon Mamé Ouasso. N'a eu occasion à jouer na Mamé Ouasso te, mais du moins n'a eu occasion il y a ko ça la ba émission, il y a ko assister. Pour l'information, donc occasion moi makasi pe bénédiction o ngana tika na onda na obetela ngo tolo na mukongo. Il y a que donc ngana on peut saka témoin ba koko Mamé Ouasso famille Mamé Ouasso témoin Mamé Ouasso na mbeta hôpital 2 jours avant kufa to pe jour moko avant kufa atindi ba bengele Fanny maman na a koko nanga biologique te mais tout le monde a joué na place à koko nanga donc azaki nyonso ponanga donc nazabi na soka auto hôpital au mona tindi ba benginga apesinga compte rendu donc témoignage makasi on a tika non pona Mamé Ouasso mais lelo auto moni a ebele hein to tondi penze belé to tondi penze belé ba chroniqueur na ba chroniqueuse pe to tondi belé donc c'est pour du temps maman na zako bela to mona na été. On a peine une loba Fanny Katalea. Maman, on a fait une interview une fois Nato Kanisa. Nembanzi Christelle Mamoye Biango. Aloba Nangabi. Les losos na kufi bo na préféré binoba nangai. Bocha ba 100 francs 100 fois que mboka na biso ke kundanga. Mais les lotos moni ba pesi patience. Mais beaucoup qui si bat ba kokisi maman loba maman. Ah bon, il n'y a pas sinon na gouvernement na biso parce que bazwaka ba artiste na considération T de 1 parce que c'est tout un mboka libanda ba artiste bazwa bon na considération makas mais na république na biso donc ba artiste toi na considération et surtout ba comédien toi na considération ta mukete donc eza pasi même biso moko pe ba artiste comédien toi na bolingote bolingo na biso ezala ka so to moni muto akufi to ye to lati to sapé pour abamona biso ke oyaki ne bimba Mamé Ouasso non c'est ça, c'est pas ça l'amour.
l'amour faut to laksa bolingo tant non mutu azana na makasi ou soit tant mutu azobela to assister ye mais tant to assister batute to ozela kaka tant mutu akufele to ye na ba caméra to eni yango nga na ndenga mabete so na bina loba bat baloba kaka fania kumisa sitne tikanga na kumisa Eco RDC tikanga na kumisa Jean Thibault Chibwabwa parce que ça papa moko bien. Po mame wa soti akoti na sama bele na mutu na lali penza na kamoko ebike na mutu na ngana ebi papa moko boss ya site moko boy Jean Thibault Chibwabwa nde akufi bongo ebike na ebi journaliste mo na kati ya Eco RDC Fanny Mputu donc omona parce que nazui vraiment temps ya kozala na maman nazui temps ya ko partager douleur ya maman. Mais mamé waso lelo o batondi le to mona cercueil ya Malonga Corbillard à Malonga place tozo lele na stade de Martyrs mais maman na bande ko kendo hôpital na moto je te dis donc na obanga mutu te na respecta mutu nyonso mais tikanga botikanga na loba si ça joko loba na loba maman na kendo hôpital na moto ok l'hôpital wapi ya bondeko na moto je vous dis maman na ajo maman na koma nango yebisanga pona muta moto ko isaye to akende nini lokwa na zaya mingi te na zaya na mingi te o nga na ndosa ka devoir ezai so na kepa maman tanga obenga nga pesinga compte rendu hôpital ata na opesa ebelete ya mwa mukie na pese maman o zwa simba lobi okende na moto te bazulata express banda na ndaku tina hôpital na aller na retour soki na elilobana na lobane pena bi maman soki na zalaki na voiture nanga na zo voiture nanga na tike on a disposition ya maladie nao mais pourquoi parce que ça m'a fait très mal yo mona maman mukola mata moto na aja mame waso wapi makasa ngo yo simbela moto donc il faut non kutu amati na moto muto amati lisusu basimbiye quelle douleur. Après tu obéis la que tu es artiste. Après tu obéis la que tu es artiste. Non. Il faut que ça na bato baza ba icône bongo. Tant batona to sa bolam mpona bango donc bazo pambola bisope. Net nga bopena na za fier makasi. Na tika na bénédiction maman na ba jeté. Ya koko wana, ya mame waso wana na ndenga ba jeté. Nga na otia tembe na mutu te do mutu tie tembe akependa na famille na tunika ke non na sololi na Fanny ayibisinga ke mame waso abandé ko luketi na mbeta hôpital ba opesa bino réponse c'est pour dire que j'étais bien avec ce maman donc c'est un peu ça ingratitude oh ya ba doit théâtre peut to yoki ba musu babi ba oya matanga mame waso te pour la journée mondiale ya théâtre bon c'est bon ya tant pis pour eux donc tant pis pour eux. Tala mbila était la rananzeta mutunyoso. Mbila était la rananzeta mutunyoso. Donc le lombila est côté la nanzete na nanzete ya ba junior molowabo. Lobe côté la nanzele na bino le cordon. Donc lobe côté la paix na famille Jean Thibault Chibwabwa. Donc côté la paix na famille et comme bimba parce que zanzeta et mbila était la rananini mutu. Tomba ba yate bon. Ezoli kambezo mutu ka kezo nzete te. C'est pas qu'on non tout c'est tracassé non o ezaka ya motu ya ki to bimisa maman lelo to kunde lobby point barre donc nga un problème na mutu te on va reporter journée mondiale wana et tali bango o azana souci ya maman parce que journée mondiale ane za reconnu non moi ba reporter on ezate mais dis-moi ce qui batu bon ba ko kipe ko tika yango parce que o akufi aze icône bazaka censé on sala ngote. En tout cas, si vous regardez, vous avez s'engagé kenga. Donc, na pas nanga. Donc, vous occupez koti kango. Parce que maman des années tozala na ye, na habité ceux qui journée ou eza ernini. Mais ceux qui pendant la journée eza amabe. Mais ceux qui soirée, ça se comprend. Parce que soit on a soirée et qui ne peut qu'à que soirée ya maman, yango na peut qu'à que même biso tina soirée ya liwa ya maman, yango même biso tina soirée ya artiste. Là ça se comprend. Mais ceux qui battent pendant la journée, je suis désolé. OK, bah merci non. Ah bah merci nanga tuka na mobali ou makasi donc mobali wa salarake Eco RDC za Jean Thibault Chibwabwa numéro 1 dobo teninga kemingi grave bandi mabanga ja Thibault Chibwabwa lingaki makasi mama e wasoti alali na mabele ayebike boss moko ya motema malamu ya site moko Eco RDC zalaka soki kutu mame wasoti alali na okota na mabele lobby ayebi yango bon pourquoi pas ngana kumisa boss nanga ya bakumisa ka boss yo kumisa Christelle na binote loba kaka okumisa Christelle te tolongola na ndeko mais soki ezaki benda kaza boss non onga kumisa te mais nga kumisa normalement poza mama malamu
Ah, pourquoi pas nga? Donc merci na bande konyoso, merci à maman Joanna Koudimba la femme message base konyoso bino nyonso merci na ba soutien na bino o nyonso to sala ki pona mama waso yango lelo to mona ka batu bazo ya seko ye batu bazo ka seko ya mais basa ke le côté. Merci beaucoup. Bye. Merci beaucoup, c'était là Fanny Katalea avec elle donc na katika ya matanga aso manifester mécontentement par rapport à ba actrice na ba acteur mususu babi ba oya matanga te pour na journée pour na uniforme ali puta ah tous ont peine conscience ces alaraté o eza matanga donc mudina mutu azana droit ya koya kolela après eloko etangami feti tokosala ngo pe moi sima donc merci na ba nyonso bazaki belé Christelle Arros merci na ba nyonso d'ici là portez-vous à bientôt bye. Ngana pano te. Tukuteni. Nani na tento iba mame waso za kinani pona yo. Mama waso za modèle na monde art, aza icône. Aza oyo feki kesera na bato balakisa nzela na musala oyo. Et d'autre part ceux qui na qui plus loin encore ba même icône pour na grandeur maman et waso goza muke photo migaso ko fêter dictionnaire to ko luka ba terme mususu o eleki même icône pour na ko lukele placement parce que ça moi c'est bosso plus de 50 ans de carrière et a facilité même na mi balo ebele baza ba grand lelo na ba koksi carrière o ya salité donc aza moto yo aza na placement vraiment azo mérité pour la musala o ya biso. Souvenir ni nyoza nango pona mame waso. Je pense que le plus grand souvenir on a comme répéter quand on a yakobaké baza bato tant biso to ba mike to zo ba chance ya Rolanda ba wata na ba radio na ba groupe nzoi c'est un bomi o les na ba RZT la ROZRT à l'époque donc baza ba maman so tali bango ato zena kanda il faut kanda nesila ato zena problème o ba na troublé yo aux kimia puis ba pesi une solution baza prendre ba souvenir to ya maman waso et ce n'a pas ça peut-être ça que je crois dans mon présence il y a ministre de la culture et ça les biso bien le rôle à moi si à pour soutenir matanga ndewoni moi c'est une bonne chose ce sont des actes à encourager et puis à retikate et ça la carte parce que là moi si et puis écoutani que la ministre de la culture actuelle là moi si ndé basali en mais et continuer pe na ba ministre boyaka simata ba ozaka mibali mso ba kufi ba honora biso po ba ke biso pe to ba toyo to pesa bon le kumuna ministère na bango. OK, merci papa Omar. Vraiment l'expérience ya musala oyo. Et je me rappelle déjà na recours la naye mais to linga ko travailler na pièce mon travail qui na pièce mon la major Bisadi dit moi j'étais épatée. Ah mutasa koli mais façon ya jouer là ki yango na maloba na ko bimisa to zaki vraiment épaté. Et même major Bisadi dans dima teke maman et waso au salon bon parce que ça kola ki. Mais à l'accès biso kasaki vraiment une expérience. Et les loyo elle n'est plus parmi nous. Moi, je dis que c'est l'artiste. Je dirais bravo l'artiste parce que ça le parcours normal, à ça le moussala naye et a commis à la fin. Et gloire à Dieu. Que son âme repose en paix.
Comme on vous signale toujours, donc continuez toujours dans l'interview Nabiso, Nabiso de partout dans le monde, toujours sur CL News TV, ça fait très mal. La famille inconsolable, Bazol est là. Donc, Air Max de la famille est là. Air Max, Zelabiso déjà, la famille est là. Donc, et ça vraiment pas si leur maman, leur mémé, leurs atouts, je peux dire ça, leurs atouts. Oh, elles ont ça espoir de vivre. Donc, Baoba famille. Donc, à former Batu Ebele, Mamé Wasso, ça fait vraiment très mal. Internaute Nabiso, Nabiso de partout dans le monde. Restez toujours branchés. Bozo va sortir à corps. Ndeto Keneti na RTNC. Bozo toujours à travers CL News TV. Merci. Bye. bayaki bavie kwedi zotoye eza pe na bato mosusu pe bafiere pamba bazala na bango pe te ntango mama basala théâtre mosusu bazalaki na bamboka banini me biso tomona ye tozwa mpe na ye donc toza bato ya lelo te na ye donc biso fo tobeta tolo na matanga oyo moto moko akocontrérire biso aza te oyo nyonso bakosala bafiere pamba donc eza biso nde. Merci président Massoum Ouazzara, président combien de fois maman Bon, d'abord, biso toza Association nationale de théâtre populaire et cinéma, toza na éducation moko pour na artiste comédien ba se comporter dignement. Yangwana bomoni banda matanga salemi to sali ta déclaration moko te tout ça toza zélande famille ba pesa biso programme pour biso to kota na kata programme mais to ko matela famille te pour éducation na coutume na biso ezandenge wana. Alors pour na maman utoti kabiso on a toujours bamakama koloba ebele batu so kindenge nini auta ko fêter 80 ans na yekalate tozalaki na 1 2 3 ngai nazalaki wana et alobaki d'abord asepela qui peut très haut trop yé muto apesa nga invitation na yaki na 1 2 3 ça fait seulement 2 ans et ça fait à peine je crois 1 an et demi tango nzoto ezaka mwa malamu cérémonie munene zalaki na centre Wallonie Bruxelles. Mais bato bazalaki kuna bayokaki ba déclaration oyo asalaki pona ngai en tant que président. Nous ne sommes pas une association il y a folklore ya kino kolobaka na ba télévision kolobaka bane. Nous sommes une association ya ba mitu esalaka. Mais matanga linko kolobaka kateke bokendeke kuna tous les jours parce que na kati association ngi tozali tozana ba activité ebele. Lobi tozaki na ndenge tosalaki programme na biso depuis 2 mois avant kufa tozo préparer tosali déjà une 12aine de réunions. Nakanisi tosali 6 na espace les érudits na Ngiringiri, tosali 5 na VV Center, tout ça. Tozo continuer ko préparer. Mais tant que yoki famille baponika ka date ya journée internationale de théâtre, monde mobimba, artiste nde comédien nde fête yo ba kanisa ka jour na bango tout ça. Tant que yoki que famille tout ça tout ça la makambo mingi to linga to ça la journée internationale de théâtre to bomi yango na bozomona to zoya et puis bon tango biso to yoki ke aza malade to pesi communiquer na ba artiste comédien to kutana na place des artistes et na ba 23h to yoki ke akufi au lieu que to kende na hôpital ndenge to prévoyaki mbala moko toke na ndako ko présenter ba condoléances na biso et puis ko yebisa que biso association en aucun cas tokoki ko matela famille pour makambo nyonso eutaka nde na famille bango nde basalaka programme alors siko ntango bako intéressé bino siko boyebi place nini bokoya kokota bolobi no pona oyo et puis biso pe na association atako tosali geste tolobaka na ba télévision te tolakisaka na ba nini te o ba Facebook soki ba nini même soki tolingi ko assister mutu azobela même soki kaya liwa oyo ekoki kosalema soki ye moko évidemment mutu soki akufi moya sala déclaration ezate ye moko soki asali po to respectaka mutu même soki akufi soki nalingi nasalisa mutu
Je ne vais pas en faire une histoire, tout ça. On a agent ya RTNC. RTNC a s'occuper na 100%. Mais ndenge to linga ko créer kaka qui veut détailler tengama OK ko zo mutu. On ba traiter pour yo zuiye almena l'externe na Facebook. Nzoka nde RTNC kuna place ya sala ka service mobile ezali soki kaka ba yoki mutazo bela wana ba ko zoyer sans problème. Mais pourquoi créer des histoires comme ça il y a autour il y a des malades, autour il y a des bébés. Nous, on ne comprend pas cette histoire-là. Donc nous sommes de cœur, il y a un besoin, tout ça, mais nous sommes là. Merci, Président honorable Faustin Soukari. Non, Président, c'est à l'objet de je n'ai pas de déclaration. Merci. Merci. Quand on dit que pasteur de la foi officiel, pasteur de la foi pour gagner l'élo, non. Donc, il y a un programme arrêté ministériel 1.1 bar. Tu peux bouger le remords, peut-être, dans la gère de fleuve, c'est pas grave. C'est pas grave, tu vas être humain. Tu vas être humain. Papa, n'a eu sur le monde, il n'a pas eu linga au salabola pour marquer comme bon. N'a nani devant Iwaso. N'a zéro. Nana deva ko roden zombo. Nana deva ngo bato ba respecter ngai bato mi koloana na âge na musala. Mettons mutase ami kitisi poso wana ngai. Camarade nanga ami d'enfance pasteur de la foi. Nabo motobo c'est mon ami. So ke na bonzambe c'est mon pasteur. Vous comprenez? So peut que na ndenge mususu na bo moto ngaza président na ye. Donc azana double honneur, naza nan devant ye. Donc c'est un peu ça, donc on respecte tout le monde parce que celui qui tozana biso ba lekinzela na c'est à moi oyo. Le lieu que soyez, le peu que soyez. Donc c'est un peu ça. Donc pourquoi mes arabes? Merci. ETNC pas des artistes, toqué na la famille, en tout cas, il y a quoi qui me les atteint en tout cas. Bon, voilà. Bon, Rimer, c'est la riz. Na ebisi ok, mutazu matanga ya mama Waso, à ça en danger. À sa démarche, c'est le gouvernement central qui a dit Mame Waso et Bandeti Soukanango. Deux, RTNC. Dans sa démarche, RTNC a direct lobby en direct dans sa démarche. Artistes en danger. Artistes en danger. Voilà. Ah, on a pas des artistes, on a changé ma cambo. Causons la présidence. Dans la présidence, pour la décoration, parce que la décoration, c'est la première chance, c'est le président de la République à Rwanda. Il faut décorer Mame Waso. Mais chaque fois, on lobby très important, on lobby qui est grâce il y a artiste à danger. Mais tout le monde qui c'est par rapport à la conférence de presse où Salamaki osala quitter parce que présence Sinayo qui bon non nana répondre la moko. Zera yoka non. Fondation to kanisa mutezu makambio lobby qui artiste à danger. Yo kangana. Yo kangana. Yo kananu. On a likambu ya 30%. Yo kan maman. Oui. Soyez un peu sérieux. Hein? Oh ça va mieux. Oh vous le c'est la rue. Oui. Hein? C'est la rue, vous aurez la rue. Je crois que à ça en danger c'est déjà 14 ans. Pourcentage en matanga Mame Waso ils allaient rose à la paix parce que il y a des associations qui travaillent pour ça. Oui. Exemple de saisie de ça na temps ce monde ota ya mona na wewa. Et ça normal tata on attend na wewa. C'est normal. Mais mbonge biso na lo ba notre zéro muke. Parce que mbonge bimi. Mais tant que lo pe mbonge muke est motivé bato ça ba démarche wana. J'ai droit bato ça me kanda ba tambolaka ba des caméraman ngai ba bato ça la trois associations ils allaient à sans danger et to kanisa pa kusiko na famille. Non, bah la droit même motivé parce que bon on est bimi grâce à ce wana. Mais biso on a dit tozaki na conférence de presse na bana ya mowe ya Mame Waso balobi que c'est grâce ya bango moko au les transports au comment au quoi bango na bimisi mbongo na bango moko. Maman, na bien. Babi bango moko. Yo kanga na maman na bionga ba bolinga ba beza buzoba. Vous avez beza buzoba wana maman. Ici comme on est bien ministère qui des arts. So ça dit programme, ça un programme. Vous comprenez? Le gouvernement central, Mame Waso bakunda ici bakunda papa Wemba. C'est $6,300. Corbillard,
dépasse matin, maman, il va subir 40 millions comme $. Tout ça fait orgueillité. Il faut qu'on dise, maman, ce que le gouvernement, ça, il faut qu'on dise, mango. Vous comprenez? Mais chaque atobo était. Le président Massou Moupé, on a posé le méba, qui n'a compte, il y a un TPT, lobby que, on peut une bazar à Kati, une organisation, à Matanga, il y a Mamé Wasso. Alors, tout ce moment a une interview, lobby, on est basé dans la Kati organisation, on est basé en tête, en fait. Parce que, bon, en charge. Bon, il faut comment aider. Oui, ils ont compris le groupe. Zélan va aider Bino. Zélan va aider Bino. Zélan va aider Bino. Zélan va aider Bino, hein. Zélan va aider Bino. Oyo. Programme Zélan. Oui. Programme officiel yango yo, hein. Lukilangai esika comme NTPDC na programme officiel. Donc on comprend que ma président bango baza na kati organisation. Non, maman. Soyons sérieux. Ozali ba commis ministère d'activité des arts. Programme officiel yango arrivé là nini mode circonstance bangseno Luka. Ça polémique té. Il faut on dima net soki mutal ça iloko na il faut on dimango. C'est à sans danger na pas kusiko soki corps mamé waso banda morgue biso bito futi mbongo wana avec 50 na déjà RTNC Kabila. Alors na bisabino boy. Ngamu da komaki mikanda pa ya na ministre des Arts. Ministre des Arts a joué tout en charge. C'est à sans danger mais ça là qui démarche. Na ça démarche il y a RTNC. C'est à sans danger. Na ça démarche il y a décoration on a qui n'est pas présent en Rwanda dans la présidence. Qui n'a pas des artistes avec le ministre genre na ça démarche de voir ce qu'on a fait n'a pas des artistes. En bref, namatanga oyo en PTC azali koya comme neti baninga na ye. Vous comprenez? Ouais, to boy za polémique te baba ninga na ye mais na organisation rôle ka programme officiel ngoyo même moi en PTC ezate. Vous comprenez bien? Basa la carte na bisoté parce que boyebi ya guerre parce que Korea lobby ya mamé malelo akuna lobby le 27. Bango ba lobby ba kusala journée ya international ya théâtre. Lobby so to baki non na le journée théâtre on a ba honorer maman hein premier donc on peut déjà banuler ngo na habité en tout cas so banuler parce que c'est vraiment en tout cas papa Massouma en tout cas félicitations tant qu'il met à comprendre le message na biso to pesi valeur ya théâtre nous kolango ke ba ke tant découvert après stade des martyrs en direct à RTNC, maman tam sur lobby tam sur président de République Zongi parce que le premier chancelier c'est le président de la République tam sur maman lobby qu'on a décoré parce que nous connaissons les présidence maman ba kundaye pembeni ya taboulay c'est $6,300. Ils dit ce que maman hier non pas no prix parce que et puis ba kundi maman waso isika pamba te na négropole ba kundi maman waso pembeni ya taboulay Marie Missam, vous comprenez? Et là, ça que non, merci tous les organisateurs, au Baïna Matanga, au Pakusiko, tout candidat. Olonge tumba mama olongoli papa président ya mboka Kisekedi na soni. C'est une personnalité. Nous devons vraiment rendre hommage d'une façon digne. C'est pourquoi, avant toute chose, s'il y a un homme de Dieu qui peut prier, d'abord pour la satisfaction. Et puis après, nous allons ouvrir le cercueil pour commencer la réunion.
Merci beaucoup. On fait que tous les laveurs de l'innovation, les badekins, après, ça sera le tour des enfants, ils vont pousser, ils vont gagner la place. Après les enfants, ça sera les artistes, ses amis qui sont venus rendre hommage. Et après, ça sera le tour de la famille. C'est-à-dire nous allons commencer par Son Excellence. La mort de ce centenaire. La charge à famille. Chers artistes, téléspectateurs, Pendeko Nyonso, Ozobanga Liwa, Bangande Lisumu, Manga Lisumu de Neko Liwa, Ekoya, Mame Waso, Akei, allez sans retour. Alléluia. Akomina ye moninga ya Germain Koyo Ebima mabala ye
jipe masamba soki nzambe akomote kosala makasi ya ndenge tokanisa elingi koloba nini tokanisa moto akota ndako tokanisa moto asalaki mosala tokanisa toleka totala soki bililimboka na ngai nakosenga na nzambe loboko na ngai eza loboko na ngai te eza loboko na nzambe Maman, taleta nsima te obosani fondation tokanisa otie générose wapi bila pe otalata nsima te obosani musa moimpala ye akolela ye shaka komozali wapi akatolela mama yoso Président Masumu Diblende Ano Sanjo Fondation Merci beaucoup. Nazoya maintenant de maman ministre. Mais yali sa maman wati. Yali maman ya pasi au père de Muto Bomesala Kosala naye. Ouais, on peut te voir ba mwana. Ça ka nzambe ayambaye na mbuka ne malamu. Ayambaye na kimia. Oui, comme vous le voyez, Toza Bongo na place des artistes. Max Olefso déjà, tu as la place des artistes. Tu combines maman Nabiso, maman Ewaso, oh c'est Pesa Biso, Babi première femme, oh ça l'émission na Lingala, Nambo Kanabiso, Babi une première femme, oh ça Makamboyo, oh les autres comme Kolanda, tu comme théâtre ba comme belé. Bah une fois tu vas comme belé. Donc merci Nabino to Uyatala munanga nani tonele wasoko dele tambile aye ekitambala kapembe nani bwekekyo wasoko ebetyo tambile aye je suis kamati ndengo kamati mama iwaso yukanga papa lolina zakudila yo iwaso yukaku préventionniste bazakudila yo seigneur tata mama iwaso icône ya cinéma congolais. Nous ne t'oublierons jamais. Vive l'icône de la comédie congolaise. Vive la première dame de la comédie congolaise. Qui peut te contester? Personne. Oh bravo la génie de la comédie. Ata mokolo ya mbotama na yo ezalaka boete mama iwaso. Talelo kangi na yo miso kangi no matoi okati motema e. Nanyongi akaliwota limwe kwa nini omonino mutome mali soteka mame wato ata yo kutu oyebiye nzambe kutu ayebiye président konzo kutu ayebiye mama ya yambo na théâtre congolais. Mama oyo apesa bana nyonso ya basi posa ya kosala théâtre. Ewo! Hey! Hey mama! Mama okei otiki biso. Okende na kimia mama. Okende na kimia ezali feti pona biso. Okomi na mbula ebele mama akende malamu. Oh likambo somo nayoka masasi nayoka kake kasi le 27 février na 21h09 babenga kinga koloba mama na yo akufi ewaso Katalina mama na ndimaki te ayele silaki nakozwa yo lisusu. Oh mon Dieu Seigneur Jésus, quelle émotion. L'artiste est parti, l'icône est parti, maman Ewaso. Repose en paix, maman Catherine.
na betu bonso ba mukasai tudishangisha ekwate tukudila mama wetu Ewaso Catherine Njibikila ANTPC wa président Masumu Fondation Tokanisa wa JP Masamba Pakosiko wa mama Anosanjo ni Chaka Kongo nenu bonso lwai tudila mama Ewaso na 1986 ngai na yeye na groupe Maboke mama Ewaso alubinaka mwana tonga kenda osirisa grâce bonga oya otanano mwana moke mosalo yekosila te mosalo yekosila te biso tozali bino mpe bokozala bokotika yango bonga na ntongaki lisusu na nzala kelasi kasi na 1990 lele na ye mama alobi na ngai sika wande omikoki osala ata mwa moke obe na tablo moko ngai nazalaki argile bakomisi ngai artiste lelo babenge ngai papa oui qui commence bien, qui finit bien. Merci à nos téléspectateurs, na biso nyonso CL News TV. On va zaki belé pour na kolanda biso. Tobandaki bongo na hôpital du cinquantenaire et puis kolongwa wana tokendaki na RTNC, tolongwe RTNC toke epa ya maman Ewaso toke na place aux artistes. Tokon na biso na suka ya bobseka mkona lelo. Expona musa kitoko. Merci à Goloa, merci à Mme Christelle l'Iranium de la presse, merci à Rocard Miesi, merci à Papine sur la messe de moi. D'ici là, portez-vous bien. Lobby Torosolabino, Ndetorosobaïma, Tina dernière demeure naïe, qui est un âme, repose en paix, maman Ewaso. Bye.